Brazzaville, la diaspora partout au Bopé, ça a confiance et fidélité à la Monda Ekolo. La peste binombo tepe kimia kolo sous ezala o mabota mabino. Tofongoli édition la biso mokola lelo pour la kolesa bino ke la cadre ya mbona mabe oyo masasi e beta makipe e bomaki bato na Goma. Décision ekwe ya kobenga gouverneur militaire na Kinshasa pour la consultation. Mona Congo, boye bake commission gouvernementale oyo eza ko séjourner na Goma, ba consulta ki ba chef religieux avec catholique de Goma, ba mouvement citoyen na ba organisation féminine kaka pour la mabe oyo esalema ki kuna. Na suka masolo oyo, ba suba mesure ya kobenga gouverneur militaire. Le général Constant Ndima a quitté la Kinshasa pour la consultation. Compte rendu wana epesamaki epa ya VP de intérieur, Mwanambo capitaine Kazadi. Suspension. Il y a des officiers de la police nationale congolaise oyo esengeli pe baya aona kinya pour la consultation. Ezabango chef de renseignement, commissaire supérieur Mwanamboka Martin Luna Kimanga, la chef des opérations de la police, le commissaire supérieur principal Godbert Bonga. Commission gouvernementale a annoncé organisation ya kokunda policier oyo akufaki le 30 août na maboko ya ba adepte mystico religieuse. Ba kokunda pe ba victime oyo bakufaki na gouvernement central. Pe gouverneur aza instruit ya koza charge et ba blessé. Nyonso esalamaki na mukolo ya mercredi boye bake 43 adeptes ya groupe moko mystico religieux bakufaki na ba moment oyo ba force ya défense pe ya sécurité bazalaki ko panza manifestation contre MONUSCO, ba organisation humanitaire, ba occidentaux, la France régionale est africaine. Dossier oyo, boye bake, epesaki même okozamboka kanda kutomonaki asili kaka, na conseil des ministres pe asaki vraiment solution moko emonana yango biso, tobetisika mona poto vraiment parti est kimia ekota. Augustin Matita Ponyo na bako akize na e bazalaki devant justice pour la dossier à parc agro-industriel Bukangalozo, ton élément oyo. Mwana Congo boye bake butu ata eza molai tongo esuka kase na kotana pe mutu oyo azana diare abanga kamolili ya butu te. Na dossier oyo etali parc agro-industriel ya Bukangalozo bondi melanga ke na audience ya le 21 août 2023 oyo eleki ancien premier ministre Augustin Matita Ponyo azalaka absent pe masolo ezalaka renvoyé dans 14 jours. Tellement que alobaka souci na ezalaka ya ko collaborer kitoko la justice ya mboka. Tout oyo boye bake bandeko ya Kindu Maniema bakale lisusu te. L'homme en cravate rouge na ba ko akize na entre autres le Sud-Africain Christo Grobler na Deo Gracias, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, ba signaki kozala lundi 4 septembre la Cour constitutionnelle pour la se comparaître devant justice à RDC. All Cour a identifié ki bango kitoko kakandenge ezalaka. Mais conseiller Matita Ponyo topé par parole de avocat nae maître Laurent Onyemba abetisi monda ya kolobake masolo na bango pour la préparer défense ya client na bango et si na lutepo et sengeli baye ba mozindo ya dossier na bureau ya tribunal. Yango esali ke président Cour constitutionnelle mwana mboka de donner Kamule Tabadi banga a renvoyé lisusu affaire oyo le 27 septembre pour na permettre défense ya Matita Ponyo baye bakokota makasi na dossier oyo eza na bureau ya Cour constitutionnelle. Na titre rappel boye bake Matita Ponyo na Christo Grobler justice eza kolandela bango na ba infraction ya ba détournement ya plus de 115 millions de dollars américains na Deo Gracias Kutu Franklin Chamala secrétaire général ya LGD parti politique ya Matita Ponyo atomboka kaya kolobake Matita Ponyo aza kobaite ya procureur pour la Cour constitutionnelle pour abana contester ba connaissance ya droit et pas inaye. Mais koka moi le 4 septembre oyo Matita Ponyo akwai kaka présent liboso ya procureur na ba kwa kize na ye. Dossier oyo est vraiment à suivre pour Congolais Luka aye ba clarté ya masolo oyo etali Bukangalozo na ba makambu ya ndenge na ndenge. Yango biso Tobetisika Kambonda. Didier Reinders oyo azali commissaire européen justice aye kosala visite du travail à la République démocratique du Congo mais dit quand même apesi biso ba détail.
Commissaire européen ya justice belge Didier Reynders a la visite de travail du 4 au 8 septembre na République démocratique du Congo. C'est le communiqué moko ya délégation ya Union européenne na République démocratique du Congo. Didier Reynders a échangé yena ba autorité congolaise na tina na likambo o etali coopération entre institutions na ye na Kinshasa. Agenda ya Didier Reynders peut prévoir entretien moko entre yena chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. D'après communiqué Oyo, situation sécuritaire ya République démocratique du Congo et kozala moko ya ba sujet important ya ba échange entre ba deux hommes d'État. Au cours ya visite ya travail na ye, aux fonctionnaires européens Oyo a abordé ba question liée na processus électoral en cours. Na simana yango, Didier Reynders a kokende na Lubumbashi bisika wapi akolobela na likambo o etali problématique ya responsabilité sociale yena ba chef ya ba entreprise ya secteur minier pe agro-industriel. Na yango akokuta na pe na ba représentant ya société civile pe na ba autorité locale congolaise. Yango biso to betisi kambunda. Pesa confiance la monde école agency ce que le ba reportage na yo ya mariage, ya ba anniversaire, ya ba cérémonie ndenge na ndenge ezo ba souvenir à kitoko. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena o etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Nambonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Porte-parole ya gouvernement mwana mboka Patrick Mouya a tuni question mo simple ya kolobake. Pourquoi eux ils ont autorisé liboso à parler de la nation et que du ça le matin côté mususu. Mwana Congo boye bake polémique lelo ezako beta bonda moko ya makasi ndenge ba fongolizela pene ya résidence ya Joseph Kabila Kabange ancien président RDC. L'initiative wana et aussi la service ya ministère ya urbanisme pe habitat. Bazalaki assisté na ba police militaire peme na ba garde républicaine. Mais na ngambo ya entourage ya ex-président RDC mwana moko Joseph Kabila Kabange babesi monde ya kolobake eza acharnement kutu balobi ezali même humiliation. Mais na ngambo ya gouvernement boye bake Patrick Mouya o azali porte-parole ya gouvernement atuni question moko simple ya kolobake. Soki lelo batu balekaka na kimia nyonso côté à parler de la nation oyo ezali siège ya pouvoir en place. Pourquoi liberté oyo ekokite kozala na mopanzi ya ex-président de la République alobi ke démarche ya kofongola ba avenir eza na logique ya urbanisme mpona kofaciliter circulation. Kofongola avenir eza nde démarche officielle oyo eutaki na général major Kabikiza Ephraim, commandant la garde républicaine oyo asengaki na ministre d'État en charge ya urbanisme pe habitat mwana mboka plus Mabwilu. Opération oyo ya kolongola ba barrière ebandaki depuis samedi emone lokola provocation et pas ma proche Joseph Kabila Kabange. Biso tokosenga ke motu moko te azala likola mobeko de manière que kimia ekota et surtout que ni le nez au-dessus de la loi. Duralex c'est du lex P et le babaka. Donc tu es baké mobeko et kaka mobeko. Et quoi yo yango biso
Betisika Kamunda. Lancement officiel et année scolaire 2023-2024 et c'est qui avec impact de idéologie et pas y a moins un mot Tony Mwaba ministre enseignement primaire, secondaire et technique. Pangui Racheli après si bas détail dans commentaire oyo. Lancement officiel ya année scolaire 2023-2024 Salemaki avec impact na idéologie na thème oyo. Amélioration ya qualité ya enseignement dans zélé ya bonne gouvernance et redevabilité. Mwana mboka Tony Mwaba, ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique à Salaki descente naye na école primaire Institut Moulé Croissant pour na commune ya Mongafula pour na ko lancer officiellement rentrée scolaire sur toute étendue ya République démocratique Mobimba. Na discours naye yo kandenga betisa kimbonda. Les enseignants et enseignantes, nous devons tous contribuer, chacun en ce qui les concerne, pour faire asseoir une économie du savoir en mettant l'accent sur le développement harmonieux de nos élèves, ressources pour notre pays qui aspire à l'émergence. Orientons-le vers une totale expression de leur savoir et de leur créativité. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer sur toute l'étendue du territoire de la République et même dans les écoles consulaires placées hors frontières l'année scolaire 2023-2024. Bisso magazine monda école tokitaki sur le terrain pour na kotala ambiance ya rentrée scolaire ndenge zalaki. Kasi na ba école ebele bana bayaki te pe na ba école misusu bana bayaki ya kotanga na misapi. Rentrée scolaire kino mokolo ya lelo eza nanu timide. Côté ba parents baza kolela se kolela biloko eza ya komata mbongo na maboko eza komona na te pe dollar eza ya komata. Situation oyo epesi pasi mingi pour rentrée scolaire ezala effective. Biso magazine bonda ekolo tobetisika kambonda. Comme journaliste professionnel, koyeba aussi ma caméra qui toque, on peut aussi ma montage qui toque, qui m'a mango la salle d'information média indépendant pour inscription est en cours. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. D'après le Conseil national et la couverture à santé universelle et un programme de gratuité, paix à maternité, qu'on lance un mercredi 6 septembre 2023 à Wanaville, province à Kinshasa. Mais je dis quand même, après, c'est sous bas détail. Kakandenge, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, a promis qu'il lors de la célébration, il y a 72e anniversaire, il y a accession, il y a République démocratique du Congo, la souveraineté nationale et internationale, gratuité, il y a maternité, oyo ezana kati ya programme, oyo babengi couverture santé universelle CSU, bako lancé yango mercredi oyo ya le 6 septembre 2023 na Kinshasa, kuna na Camp Tchachi. Annonce oyo ezalaki publié na Conseil national ya couverture santé universelle. Selon communiqué oyo, premier paquet ya basoi ya couverture santé universelle, gratuité ya maternité, pesoi ya ba nouveau-né et kozala effectif na ensemble ya ville province ya Kinshasa après lancement oyo pe ekolandisama na reste ya territoire national. Na yango initiative oyo eza
atumoko pona kuassurer prise en charge ya ba bébé oyo bazobotama na ba milliers ya ba famille congolaise vivant na ba extrême pauvreté. Yango biso to betisi mbunda. Mbunda ya mabe eza kobeta na dossier ya Jean-Chini Ngobila Mbaka Kutu alongwe na ye na groupe WhatsApp ya Union Sacrée de la Nation. Mwana ya Congo ndenge kaka boyebi awala Kinshasa mbunda ya mabe eza kobetama epai Jean-Chini Ngobila Mbaka le gouverneur et surtout que Cour des comptes a kotelaki epo ayeba ndenge nini aza kosalela misolo ya l'État. Mbonda wana na ba décision ya kosanctionner ye oyo kodepo azwaki epai ya mwana mboka Ngobila epesi kokoso mabe kutu na misika fumi alongwe na ye na groupe WhatsApp ya Union Sacrée de la Nation ndenge kaka tozuba information ya koyeba lisusu ezake tension eza mabe makasi oyo eza kolakisa mopepe moko ya mabe surtout la poste oyo Ngobila aza ko-occuper po risque akokipe kolongwa en tant que gouverneur même si aza na Union Sacrée na cadre ya kosoutenir mwana mboka Félix Tshisekedi ya koyeba ezake Jean-Chini Ngobila aza accusé ba mabe ebele mais gestion pe na détournement ya ba deniers publics donc kobika na ye na ba infraction oyo eza vraiment pasi awa toza kosenga kaka ba vérité ebimana nu na makambo oyo po kimia ekota et surtout que tozali koyoka ba pétition pe ezali kosalema mingi ya ba jeune kinois de manière que gouverneur akweya biso tobetisika mbonda po tolingi solo pe vérité ebana. Gouvernement congolais a adopté projet de décret relatif na mise en œuvre ya loi portant sur institution et réserve armée et défense. Ça me dit quand même à elle sur le détail. Na conseil des ministres oyo esalemaki vendredi dernier, gouvernement congolais a adopté qui projet ya décret relatif na mise en œuvre ya loi numéro 23/014 ya le 22 mai 2023 portant sur institution ya réserve armée ya défense. Epesamaki epai ya vice-ministre ya défense nationale pe ancien combattant, projet oyo ya décret ezo répondre na nécessité ya koorganiser fonctionnement ya service ya réserve armée ya défense na République démocratique du Congo conformément na article 5 ya loi numéro 23/014 ya le 22 mai 2023 oyo ezo prévoir que ba règle ya organisation pe ya fonctionnement ya réserve armée ya défense eza fixé par voie réglementaire. D'après gouvernement congolais, arménien so oyo eza professionnel pe républicaine esengeli ezala na nombre moko important ya ba réserviste oyo bakoya en appui epai ya ba forces armées aussi bien na temps ya kimia pe na temps ya guerre. Na yango, selon test oyo, ba attribution ya défense nationale ya ministre eza pona ko enregistrer ba membre ya corps ya réserve armée ya défense renouvelable tous les 5 ans. Pona ko intégrer corps oyo, ancien ministre ya défense nationale Gilbert Kabanda a expliqué que esengeli ozala de nationalité congolaise, ozala âgé d'au moins 18 ans, ozala na bonne attitude physique, pe ojuir na bonne moralité, pe esengeli na yote, ozala mutu oyo, aza déjà condamné pour na ba crime de guerre, crime contre humanité, tope crime contre génocide. Yango biso to beti simbonda. Leader c'est moko na district ya Funa mwana mboka Deyo Zinga na équipe na ye batambola ki Funa mobimba pona ko visiter ba chantier matérialisé ya Fachi Béton. Mwana Congo yebake mboka na mboka etala ba leader nango. Awa na district ya Funa boyebake moto kangango un vrai leader comme on est Deyo Zinga. Oyo bana ya Funa balula la motema moko. Yakoyeba ezake dimanche le 3 septembre balingaki bango moko kimona meso bamona ba chantier kitoko oyo mwana mboka le président Félix Tshisekedi Tshilombo azali kosala na kati ya Funa depa batambola kile baveni Elengesa bakile baveni Bongolo bakile baveni Kikwita kaka pona ko confirmer ndenge misala ezali kosala kitoko et surtout que ezali be dimanche ba profiter ki la cadre de la marche de santé ezali kitoko bino moko boyoka liboso ya monda ekolo ndenge babetisa kimbonda.
asala trop taka pona ba mama wenge na makala mo bafuna asala to kosa mingi na ba polo na ba 5000 to kosa mingi mais président de azasi mafati beton na certain to vandi pona président de mokonzi na biso taka biso tu to na simana ye liboso na ye président Fati azawana na simana ye to na président de c'est que biso tu makambu tu OK. Message eza semoko, message eza ke biso nyonso funa mobimba o leader na bino de Nzinga biso nyonso sima ya mokonzi ya mboka Fati beton po asali mingi po na biso bana funa bomoni route elengesa bomoni ki kuiti ezo traverser bela ba commune bomoni misala o eza visible oyo même aveugle famona biso tu bana funa biso bana funa sima ya Fati beton sima ya Fati beton 100% Fati beton 2023 merci yakoyeba awa ezake le mwana mboka de Nzinga azali leader munela kati ya fula pe azali ko soutenir ba action ya mwana mboka Fati beton et surtout que azali moko ya parti politique Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo et allié ADPECA oyo ekumba maka epai autorité morale mwana mboka honorable Placide Tshisupa Tsakutumba mwana mboka de Nzinga misala na yo bana funa ba sepeli makasi po balobi ke ozali vraiment un vrai leader pe bafuli yo mokako swa okende liboso yango be biso awa tobeteli yo mbonda bele alinga ba ni makasi awasala ebele bobanga te bosepela un vrai leader oza ba vision kitoko esengeli akima mbango ala mbonda ekolo po apresenter mo liboso ya caméra pe mokili ebaye. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na yawana. Mais bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Population me kaona commune Maluku baza abandonné pe ba beti simbonda liboso ya caméra ya Wilfried Samba. Ndeko ya Congo yeba ke tango yo oza kolia kitoko oza kobela mai kitoko pe mwinda pelele ya sinele yeba ke kaka ana vi professeur Kitasa ezala kwa musuba ndeko zo souffrir bazanga mai kwa kutu koloba te mais lobi okomona etuluka ba député ba kokitako koloba ke voter ngai tinanga na parlement na kolobela mais tunaka bango depuis bakenda est-ce que basi ba voter loi mo kitoko pona yo mingi awa tolobeli bande kwa menkau oyo baza komina Maluku na nzela kinga kati kote oyo souffrance moko eza impossible mai courant
tope kotanga kelasi to wenze ezalaka te bino maboka de population babetisi mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité olobi papa ya solo toza na pasi mboko ya pasi makambo nyonso liboso po ya mai pasi tomelaka mai ya mazipa na biso moi bien mais moi ba difficulté eza ebele premièrement tozali na mai te tozangi ba donateur o ba ko forele biso mai de 2 tozali na courant te de 3 bakonzi ba o batindeli biso bakonzi kaka ne sikoyo en tout cas tozali na insécurité makasi awa tukobelela kaka na yo mutolo bakozali sosa mboka o vote ngai o ngai kingandi o ngai kosalela yo boye talaka bandeko ngonga yango bazokolela mingi kita awa baeba pe soki oza vraiment autochtone na koto yango biso tobetisika mbonda ristourne topeli kelemba ezaka malamu to mabe tolanda réflexion oyo mbonda ekolo eza malamu meza pe mabe po ne mabe na ndenge nini po tango ekomaka te soko olingi kolia ekomi mindondo okoyoka bato mosusu bapesi te ale eboti makelele eboti koswana eboti bitumba yango wana kosala likelemba eza malamu eza mabe malamu kutu okende kobombisa na kesi oyo baninga baza kobomba po sanza soki esili omemi karti na yo okia kozwa mbongo na yo nyonso mbala eya malamu biso bato ozangi mbongo tosangani na baninga boye tosangani totie mwa likelemba oyo apesi moninga ale moninga azwi mwa fond abandi koteka pe eza mabe te po toluka bafond le bosali kemba moninga azangi mbongo otekela sungiti esungi ye bosiko tosali kemba totosani tobona soko defa mbongo na fika moya kozongisa eza te tosali kemba karikati ya lelo lekoko tiri je sixième elengo na écrit de mateta elemani boproposele biso ndeko na ngai yebake tango oza kotambola kebana ba parking na biso mingi ekoma siège ba miyibi eske ba mesala koiba bokeba bosala ngele bino moko boyoka lelo po se bondole moyibi ye base na ezaka mine ba parkingi keba la ser wana nde esika se bondo le moyibi aoperaka kaka ndenge babesi mbonda ndeko na ngai yebake na milisa kotanga se bondole moyibi ma amamoli ser saki na ye yoka ye wana pwa pe ser akomi kolela yakokamwa kolela na ser eleleli wana sirema biloko ya kitoko biloko ya solo ezali na kati ya saki wana yoka fulu ne bazopesa commentaire mama awa ezalaka kaka boye esika ya mabe makasi tambolaka na ekenge ndeko na ngai yakokamwa kaka ndenge bayibaka bakendaka motu otakamwe se bondole moyibi ye wana azongi na parking na kalme nyonso publiki kutu kara ya mawa vraiment kokamwa tango esali boye les petits mikendo dépa epa ya Ventiri. Ah Ventiri, les voleurs azongi na secteur monde pe ezotala ye kaka boye vie. Esali somo les moyibi dépa azongi na terrain yango esali que les petits mikendo atuna le Ventiri. Mais bino moko boyoka le Ventiri. Yango wana petit miyibi wana bayebani na bisika oyo bango bayibaka esengeli kokanga bango pe kotika bango na maboka ya la polisi po ya boye kitoko te esali mabe ndeko na ngai miyibi bakoma koyiba na parking population eza kotala me kokanga bango kutu bakibaka te ata basali mabe yango biso mbonda ekolo tokosenga na batu bozwa esprit ya kosanga esprit ya mayele ya kozalisanga bokangi moyibi ayibi moninga sanga na bokanga epe kopo wana ekosila tobetisika kambonda tala ndenge tobandaki kitoko elongo na bino mpe tokomi na suka édition ya mokolo lelo oyo ezalaki na nsima ya kamera na maboko ya mwana mboka Wilfried Samba réalisation montage ya Igrid ya mateta mpe édition ya Pangi Rachidi na coordination ya Medine Kambembenga anade okaka na kati ya présentation ya masolo mais bobosana te kosabone massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda ekolo officiel pe bomemela biso ba sport publicitaire na bino ba activité ndenge na ndenge tokolekisa yango po toza ba chaîne partenaire ebele mais édition lelo to dédié yango na bandeko surtout o bazoluka Congo etambola kitoko po bango bazala mitema ya malamu tolinga Congo ko botika malamu tokutende mokolo sima